Je vais dire Chimène qui a là. Abdo qui sa maman paradis. Chantal Bolo au kokate. Chantal Bolo a faible. On se prendre na bana. On se prendre na bana oti. Pour qu'il n'umba moi na yo famille na mo se bimisa mo kilimo bimebi. Et apo koma lokolanga ekozo tant ta mulai. Pour yo dès que confinement est aussi là 2 mois après ba oboto lundako. Ozoko ma SDF. Bandeko Chantal azoko ma SDF. Tant na yebino SDF. Alors comme monta ba CCAS pour na adresse, pour na ndaka trésor, adresse les ala kunate. Chantal, ngato fingi urbain. Et puis que urbain pour corriger yo, ils en a seconde na minute. Serge na vanda wapi. Zonga na mutu, Serge na vanda wapi. Na Argenteuil, non? Urbain sala na mairie nini. Ya Argenteuil, non? Est-ce que vous que tu qu'on merde yo pour moi week-end wana ba pesa yo au mona ka Sergine au dit to longo liswango vous avez que ngam tu na bima na dossier ya Sergine ngam na bima loko a moi c'est trésor a bima loko la cousin ya Sergine Zengele d'accord yo ya koko sa makam na internet ngas ko na laxo ki mona poto na nga solo na laxo na prouver yo que Sergine na yo même ba week-end au bando zoye lisusuté na ola kisa oyebi ke yoba sala na mairie place moi na koma ovanda artozawa beta kama sola lokuta ndengozo beta wana eza rien nga isangi lokuta nga yo te Chimène ta mama lopango nga yeyo mama lopango Chantal ozodoka boko finga boko lemba mama na nga za vivante Chantal mama na nga kufa na sida te na vie qui précédait le kola mama na yo oui oyo tie mama na nga mais fio na batu ki la skin boche leki na nga te o na yebi na kana leki maka et puis zapi wana boche te botika mwana batu boko luka lembek. Oh Chimène qui a la zo do qui sa Chantal bola. Na odo qui ta Chantal odo ka kitoko. SDF. Chantal bola SDF. Kamia leki on a vie. On va dans 15 mètres carrés. Kamia va dans 35 mètres carrés. Ana musala na kitoko atangaka. Atabochi ana zeni. Kako bot. O mwana ngate. Na koma koko. Bongo bino bot ko melanga koko. Tamu yibi oyo. Chantal, yo ko letsa bana ngata. Nandeni. Yo za mu yibi. Uyibi, Chimène sombi. E bongo za yo, eza ngati. Tona sombi, e komi ngati. Mibo yo ka soni les traits. Yo ka soni. Maman ngande na beto ba preuve, Na beto na ba preuve. Yo ya Chaku olemba. Woni yo okolembe seke kolimbo. Senga nga tante, nga ba lupango, na sa jardin, na kipe bana, mama responsable. Yo bana bazapi. Bana bazawapi Chantal. Bana bazapi. Poko mandetinga. Po yo, poko mandetinga ekozu. Boko mi propriétaire na kin Chantal boni lokuta boye. Trésor akangami akekini na biloka muyibi, oyebi bien. Akangami akekini $150 à pamba, azangaki. Alléluia, obite na biso mokomi propriétaire na kin Chantal o sexangue. Omona niveau na okomiso. O Chimène kiala. Chimène kiala. Manuela kitoko aodo kiso ozokima. Olingo ya na Chimène kiala. Ya tokende. Yo nani? Oh, nga Chantal bola, oyaka pose wikiti, ovanjo banjo finga bato zanga adresse, na fongoli si au compte bancaire na fin 2019. Yo, te loko a salito mine pola, yo ko loba na nga yo, imbécile. Chantal, nga na bana ozwanga te, na oyebi la vérité, na bana ozwanga te. Pour na faible te, mon ba faible ka bat ba ka ofinga ba mama batu bana batu na faible te nga problème na ngeza yo na kizenga mobali na o makolo kauka lokwa baguette o no ba yoba makolo etenga ma yana cheli yo yewo na mobali na nzota mibali be mobali akiparamo sta
ate ofingi nyonso ozofinga makambo ya lokuta nga Chantal so olina ndima oyelanga bapreuve ka ya makambo nyonso ofinga yelanga kaka bapreuve ya makambo nyonso ofinga omotenga ntango nango ya bapreuve famille nango moko bayebi koachor bokomisi nga ndoki na ndimi Chimène Kiala ndoki wi na ndimi na ochange kutata komba Facebook nanga na chat nda Chimène ndoki oui Chimène ndoki oye mais il est important de olali kao Chantal olali kao oyebotanga te oyebokubandeko tant oloba Chantal illettré eza te illettré tofinga ke na kanda te ayebi kotanga te ayebi kokoma te Chantal boko komela ye ata mama pamba ayebi okoma ngo te ayebi mpe kotanga ngo te yango azalaka toujours na besoin bato pembeni tanga Chimène Chantal depo yebanga somona wana master ye na ndako nanga master nanga Camille master nanga bana nga master nanga mobali nanga yo te ya makate po oza illettré yango oza toujours na besoin bato na vie nao mais Chimène aza na besoin bato te Chimène propriétaire mon eloko yeboma bino Chimène propriétaire Chimène ayibaka te mobala Chimène pa yibaka te omona papa mbinga bongo akeyiba Chantal ozangi mafinga akeyiba litungulu fonctionnaire na mairie Chantal wana bamakambo ya trésor akenda kutu kotika koyibaka ensemble bilamba nyonso mobali alataka etonda madusu bilamba moyibi vino moyibi Chantal yo kolatisa bana nga te yo moko kutu nanu eloko malonga eza te ata sapato malonga oza nango te alors kolatisa nga bana nga Chimène bapeti babeta bakenzo badonche gabana biloko somo yo taye yo te pardon Chantal akimi na boyo yo te salité mna solo trésor masoko solo